et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond. Bonsoir. Comme la famille Zongo, tout simplement merci beaucoup. Donc, samedi au lieu pour notre maintenant, débattre. Maman, ça fait que décider de zélayer ti à est-ce que maman, c'est toujours de zélater ou de zélayer? De zélayer ti à Douglas, de zélayer. Merci beaucoup d'avoir parlé de vos œuvres. Timo Kolo Aroya, Sœur Nabiso, Maman Nabiso, Master Nabiso, pour le bâti de vos œuvres. Merci beaucoup d'avoir parlé de vos œuvres. Donc, tout ça, Timo Kolo Aroya, alors, au coup d'Abiso Awa, Zozelaye. Les Maïbiso du Kolo, ils se mettent au milieu du Kolo, et c'est mon yoso. De vos zélaïs, de vos lébatés. Donc, de vous contribuer à tant que pour nos zélaïs, pour tout avoir la salle. Merci beaucoup. En tout cas, matango naye. Et à peine que Baouba ne mutakwei. Donc Paris, Allemagne, Suisse, Europe mobimba, Toana Mawa, to fêter. Yango mobiso wa mundu boye. De maman Pauline Nzongo, aza mama oye abiso nyonso. Mais le loi tiki biso pona omona ke na mukili vanité de vanité. En tout cas place où ya Zali Nzambaza molimo na ye nalandi ba camarade nanga Emelia Alliance BBC donc na yo soutenir bango na o ekweli bango pe ko kwela pe ngai donc en tout cas baza makasi na ndenge mama tiki biso la vie continue donc tozaka na te makambo kobotama pe na okufa. Donc tu as des choses où biso mutu mutabotami pe mutakufi. En tout cas place maman Zali molimo nae ezana pe donc bana baza makasi na ndenge toza toujours Paris yango. Donc poto toza na mawe ya niveau au saranate. Ngai comme na Serge Patioti na vana na Paris. Maneke de Paris au Boyebi, Serge Patioti c'est moi. Donc na camarade nanga Mamisa. Donc banal lelo ti lobi to ti kanate. Merci. Non lobani
toye matanga oyo kake baobe kwei azalaki mama ya biso nyonso nga kuta yebi mama Pauline te nayebi ebandaki ya pasi toyo soutenir famille nzongo mobimba toyana eloko oloba te nzambe moto apesa ye moto azwi naesa baoka bacourage ngai eloko ekweli bango lelo ti ekwelanga nayebi nde ezalaka pasi me eloko alobeya te mes condoléances na famille nzongo mobimba na biso nyonso bana Paris bana monde entier vraiment courage na bibiche quoi bibiche pamba te bango nyonso gelo bango tu famille nzongo mobimba na biso nyonso bana Paris bacondoléances vraiment eloko alobeya te pasi kaka pasi makambo eleka toujours bien parce que maman Pauline azalaki maman moko exemplaire quoi azali maman moko aboyaka ne bato te alingaka bana nyonso asangisaka bana donc tout ça passe bien lelo bato bakei chez la biso maman en tout cas toa vraiment la passe tozela effort na ye ya vraiment mercredi prochain et bien maman Pauline eza na Paris donc nakoka koloba te parce que quand même un mois tozalaki na fete na Champs-Élysées ya lokola maman apesa biso au revoir donc naomona ndenge oloba te donc je manque même les mots donc yai ngai camarade ya bebete nzongo camarade ya Mamisa Serge aussi camarade o Serge tolelaka maman Pauline na nzongo maman ministre maman osali biso boye po ani maman maman Pauline traumatisé même bana na ngai maman tokana eboye te maman tosololi obi na ngana otikolo biloko kolia mais ezalaki au revoir na yo j'espère programme ezalaka moko ne famille epesi bato bake déjà tozela tre moment sur l'aéroport toyei kobosane te naza grafo na motema naza basouvenir ebele ya maman Pauline vraiment c'est ma maman chérie c'est pas que la maman de bébé c'est la maman de fleurs aussi parce que asali trop mpo na nga mama wana asali trop donc bana Paris tolela maman Pauline maman ministre tolela ye so nazoloba parce que nga nayali famille oyo akufela sere na biso sere Pauline na nzongo veut dire nde toa boye toala matanga biso bana banzengeli bana ya komine ya makala ngaba veut dire ke toa na matanga sere na biso akufi sere Pauline na nzongo mais eza na bato badutaki bato basalaki mpe balobaki babilobaloba neti kaka keno sere toyebi ke sere atiki la babulaki mabe neti kaka famille ebotola eloko te famille base comporte famille nyonso nde toala poto na Paris banda na bave José badide nzongo barata bango nyonso bazala bambongo na bango babiloko nyonso ya sere eza pa bana na ye wana biso tokokota yango te tokoloba yango te sikoyo etuke biso toa na susi kaka ke topetre sere na biso sere akufi aza éléphant nzoko oyo biso tobungisi lelo moto monene na kati ya famille topedre donc nga nazolela wana aza yaya na nga on peut pas dire que non yaya même famille mais yaya ya quartier donc c'est ma yaya nakoloba bango ebele te mais aza mpena yaya ayebi bomona na nga veut dire susi na nga parce que yaya alingi osala makambo ebele mpo na nga nazala mpe bien mpe apesanga bacoopération ebele donc nazolela mpona yaya nazolela mpona n'importe qui te yaya akufi donc veut dire bino bana manzengeli bino bato ya kini bino bato bona bilobaloba mpona famille botika bilobaloba bokalkule famille mabe te famille esala eloko te chef ya famille nde towana poto eza vie José asololi bien mpona famille donc moto akoloba liloba moko aza ti tozela ebembeya tokunda ser noner tokotika ye biso baleki na ye tozali donc veut dire eloko mwa mabe nazomona vraiment nakoloba eza te wana aza yaya malgré to akei molimo na ye mpe mana kimia biso baleki na ye tozali
mais tu regrettes pour te perdre Nzoko. Nous avons fait un conseil na famille Nzongo. Babungisa kombo ya Nzongo te. Parce que kombo ya Nzongo c'est poli na Nzongo. Si il est là pour bungisi yango ezala danger. Donc on a besoin yaya. Kombo ya Nzongo c'est poli na Nzongo. Nous avons fait ça bango nyonso conseil. Bazala wana, babatela kombo wana. Vieux José Zali, Serge Jeannette à la Kishasa, Serge Jeanne à la Kishasa, Batebele Baza Badile Nzongo. Kombo ya Nzongo c'est poli na Nzongo. To garder yango. Donc opena kufi yaya. Yaya. Donc tant que tu vends tolela, tolela matanga yaya na biso kufi. Tu vends pour la sentimenté. Donc so yogi le famille Nzongo. C'est yaya. Yango moninga na pleurer. Minga le béaté. Mouli moi serré pe mala kimia. Merci. ACP. Bala Poto, Bala Paris, Bala Rapomba. Donc photo sangala. Maman Pauline Nzongo, maman ministre. Azana besoin à bateau. Pour y passer à Salisara. À Salisara bateau ba yebi. Autant ba comboter mais bateau yebi que non à Salisara ngape. Nanga mo pe di nombre. Na château rouge yambanga na moto ya malamu. Donc tant on se ya comme na poste ba Salisara de boya et belé. Toya, to l'accès bolingo ezali, to lela na ndenge ya bien. Nous allons to la te timu ko lo ya ba Noël to nile ba bonne to nile. Donc to zelaye, to la te, to zelayo. Babo mabiso, ma po lanzonga yoka, to zelayo timu ko lo ya. Awa na Paris, matanga zo continuer timu ko lo ya. Bana Paris, bana Suisse, bana Hollande, Europe mba. O bana kisasa lingazo avion aya. To kunda mama Pauline Nzongo na esengo banduliste boyebi mama Pauline Nzongo azalaka donc o azana temps a commis à monise longi parce que eza maman ministre. Merci beaucoup, bonne soirée. Et ya pasi mingi toza vraiment na sango ya pasi na yana biso komona lelo yo azali susuté mais eza makambo nzambe na bana na ye nzambe ye mutakataka makambo na bana na bato nzambe mutatombolaka pe akitisaka nzambe mutu apesaka pe ye mutu azwaka tozopambola kaka nzambe na kozwa lisusu ndeko na biso Pauline Nzongo totikaka nzambe azwa lokumu me tozali awa tozozela délégation ekendeki déjà tozozela kaka donc comme bible elobi tolela baoyo bazolela biso tozolela tovandi awa parce que tozolela tozali awa lelo Noël mais tozali awa toza na sango pasi eza vraiment pasi mais toza eloko ya kosala te topamboli kaka nzambe yango tozozela ye merci ngazanga minga oloba te toaka na mala mutema ya Paulina ma ministre baoba Château Rouge sœur na biso yamba biso bras ouvert na Château Rouge sœur na biso kota biso wenze de tolelaka mawa na motema ka to partager mawa na baninga nyonso o bayebi ete na o bayebi azaki sermon malamu voilà quoi na minga oloba te passe na motema ta.
bonsoir na bandeko surtout balandi biso na ebembe ya sœur Paulina. Alors sœur mo portaki implice na kati ya vie na ngai na kati ya vie ya baninga mosusu. Alors sœur moko boye aza moninga malamu na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo. Nalingaki ye mingi mpe nalingaka ye mingi ntina mokolo na lelo. Nzambe batela ye na esika oyo azali na esika oyo akei. Nzambe ezala na ye simba ye meme ezalaki kete na esika oyo alingaki kokweyisama Nzambe mapamboli ezala na likolo na ye. Toye awa toye kolanda ye mpo azalaki motu moko oyo azalaki bolingo azalaki malamu na bato ebele. Naza na pasi mpe naza na mawa mpe naza na susi ya koyoka mpo na sere wana. Soki namoni ye namonaka esengo me komona ye ebembe nazoyoka pasi mpe mawa. Nazangi maloba mpona nasuki kaka wana nasuki kaka wana. On est vraiment triste, tellement triste que moi, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai trop mal au cœur. Il y a presque un mois ou même 15 jours avant, on était à son anniversaire aux Champs-Élysées. Ça a été trop bien, il y avait du monde et d'un coup elle est plus là. En tout cas c'est tellement choquant. Je souhaite de toutes mes condoléances à la famille Nzongo, à ma sœur, à ma grande sœur Bibiche Bébé Nzongo. En tout cas ça me touche beaucoup. Autant le 24 je suis arrivée, je suis venue là parce que c'est tellement douloureux. En tout cas je dis mes condoléances à tout le monde et je dis merci à tout le monde qui est là à ce moment parce que c'est pas facile, on est en pleine fête de Noël mais quand même on tient le coup d'être là à ce moment parce qu'on est tellement choqués. En tout cas c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Toye matanga ya mama ya biso toana pasi makasi toye kolela ye wana pena zaki mama ya biso mama bana. Donc ye alingai na ye mwana tu aboya na ye mutu te donc toza pe na pasi makasi donc toye kolela ye pasi donc toyebi te pasi yango so tokolela ndenge nini donc toana pota makasi na motema donc toyebi son surtout toza na mama na biso donc tolela mama na biso. Moninga malamu baye bakena tanga pasi balobi tala lelo eza le 24 oyo tobengaka Noël tokomi le 25 kasi bato batiki biso te balandi mama Paulina Nzongo. Vraiment moninga malamu baye bakena tanga pasi balobi to continuer ko soutenir toujours libota famille Nzongo banyoso baye baki dide Nzongo banyoso baye biarata Nzongo Bébé Nzongo Emile alias pa balela na famille oyo. En tout cas Paris vraiment toya ebele pona ko soutenir libota oyo pe famille oyo balobi bandeko oyo nyonso baye awa balingi lelo za Noël fali ba fete na bandako me balandi biso awa na matanga po ete to fete to kabula bango mawa elongo balobi pendant sango ya Congo toujours et dino image étoile d'amour de longues jambes baibota la kaka ndenge zo leka matanga zo dérouler kitoko makasi parce que tozo la sabolingo na biso katne sika oyo balobi moninga malamba baye bakena tanga pasi balobi diamata ye azana biso kalate yepe akoya kokabula mawa na famille Nzongo étoile d'amour de longues jambes pe azana biso po akabula mawa na famille Nzongo balobi Antoinette Bukumba mwana pope mokolo pe azana biso longo toujours balobi tozolela kaka mama Paulina Nzongo atiki biso balobi ekozala eza pasi kobungisa mama mokolo lokola ye mama o alingaki bato mingi mama ozaki mama bolingo on dirait ayebaki ke akotika biso asali eloko na ya suka po ete akabwana na biso kasi tokolemba te tozana toujours elongo tokokompane ti mokolo ya suka balobi Paris tombe tobungisi baoba bonene vraiment bandeko oyo so bayebaki dide Nzongo bayebaki Mbudalombi aza pe na biso longo ye azotika te alobi akokontinue so tina suka tokolemba te tokozala wa tina suka Mbudalombi aza na biso longo
ba maman Château Rouge ba bi ba kolemba te ba kozana biso ti mokolo suka vraiment maman Pauline Nzongo que ton âme repose en paix balobi Panza sango ya Congo to konte musala na biso to tambusa micro na bandeko nyonso oyo bayebaki maman Pauline Nzongo vraiment mawa mingi kobungisa moto monene lokola maman Pauline Nzongo wazalaki baoba na biso oyo toyebaki maman ministre a soutenir l'artiste ebele na mboka oyo ya Paris a soutenir batu ebele na mboka Paris vraiment on soyebaki maman Paulina bayebozala ba mboka bipai mboka Suisse Londres Paris Belgique vraiment bo hésiter te boya to kabla bino mawa elongo ya bino mopandi sango pe molobeli na kombo ya Edino image Panza sango ya Congo ndenge to mesala ka kopanda sango ya Congo balobi Ogi Champagne Switzerland tozana posa na yo maman Pauline Sili kotika biso Père Buffalo de Bundespe tozana bosenga na yo oya ko contribuer na biso elongo Étoile d'amour de longue jambe diamant taillé balobi on est toujours ensemble toya boya to pantaka sa nazana minga olobate pona ndenge toito père de Pauline Nzongo donc eza pasi mingi mais oya yebi oya yebi en tout cas pour solo la après enterrement merci à suivre nga maman la Gilloise Gertrude Tide to banda likambo wana na Château Rouge depuis biso batal boso to bandaka exotique pose de l'eau exotique etonda ezali biso osomona biso na bama Pauline Nzongo bon lelo oyo en tout cas tozala mawa mingi ndenge mama na biso aruti kotika biso wana zali yaya nanga nde nazali awa nazana mawa mingi donc nazokoka kutu te yanga na bomoni ke lokola nazali famille wana zali yaya yanga na donc nazosala do bamisala oyo mpona kokaka kolongola mawana babe stress wana mpo nazokoka te bon ndenge tozali awa ti semaine prochaine ti jeudi tozali awa tozali kozela mobele ye en tout cas nalo bapesana na enterrement donc ezali samedi le 7 mais akoko le 7 samedi enterrement ezali samedi mais lelo oyo ezali Noël totiki bandako na biso totiki bakoko na biso mpona biso en tout cas Noël ezali te omoni yango na nde tozali awa ti le 7 enterrement ezali le 7 bon nazali nga naza mwana Pauline héberger na Paris navanda un mois pardon na ndako na ye nga na Flombokolo Pauline héberger nga vraiment na ndako na lingaki mingi aza loka mama na ngai parce que na poto moto atikala osalile kwana mpona nga te nasalaka loko posenga keso lobi nasala misala mingi parce que comme azalaki mama na nga yango nayedaka ya na ye mpona mutu te na ye mpona famille Nzongo Odette Nzongo Betty Nzongo kamara na nga yango wana omoni nasalaka misala bongo mais mama wana que son âme repose en paix nalingaka ye mingi mpe nalingi ye mingi lisusu donc naotika bango te na osoutenir bango ti na suka en tout cas mes condoléances na famille Nzongo wana para Flombokolo donc mpona pepe nalingaka ye makasi donc voilà mpona pepe bien mokuwa ayopesanga mokolo Château Rouge ma ministre merci bon merci na bino nyonso boye kovisite biso parce que nakota na famille parce que héberganga donc naza mwana famille merci souhaiter surtout de condoléances à BBC Nzongo toye kosoutenir ye topesa ye courage tokonsoler ye kaka kaka mama azalaka moko to toye kolela na ye ensemble mama azalaka moko ese tolela topesa ye barevoir na ye suka tala kaka mama ministre mama Pauline Nzongo donc tokoyokaka lisusu te tokomonaka ye mpe lisusu te donc toye kopesa ye baadie barevoir na ye ya suka yango wana moni biso nyonso tosangani boye donc asi na motema balobi oyo eza Panza sango ya Congo soki toza awa eza mpona fete eza mpona mawa ndeka balobaka
tokabola mawa na bato bazolela tosepela mpe na bato bazosepela lelo toye kaka kolela na bato bazolela oyo akufi aza mutu mosusu aza vraiment famille sere na biso tozalaka na ye bien dernièrement tozalaki na anniversaire na ye mais lelo atiki biso vraiment eza triste eza nzela na biso surtout bami condoléance kaka na famille ya Nzongo courage kaka na BBC Nzongo na Gelor na Didier na Rata na famille tout toza famille toza ensemble vraiment toza awa place à mawa émotion belé minga koloba eza te mais Nzambe azwaka lokumu que son âme repose en paix que son âme repose en paix merci vraiment merci. Merci Filens Mangoy toujours pendant Sango Congo balobi boninga malamba yebaki na tanga pasi Filens Mangoy azalaka ye moko te azalaka toujours na mama Ferro Mangoy Makila ba champion toujours balobi mama yo lelo to le 25 otiki ndako na yo pona kabola na biso mawa vraiment Nzambe azala na yo abaksela o ezangi kata bomoi na yo dena yebaka mo témoignage na yo parce que mama ministre aki mama o bino boyebaki mingi bozaki ne pas ensemble. Moi message à mon kaka po tanto bandeko ba otika la kolanda vidéo oyo et ça la ba moi soulagement. Ma ministre mama la tolingi mingi haza ya sali belé ya sungi bato belé donc na pagi oso basi bazali Nzambe azwaka molimo na ye ekele malamu kwa sunga bato belé alingai bato mingi donc bolamu ne eleki ebele so totiki bana lero oyebi ya mkola feti toye ezaka mpona mama ministre sa mama ministre fedi tokobima te tobimi mpona ye po azalaki mutu kati na bato azalaki mutu alingai bato ye aboyaki mbongo me alingai bato so lelo toza awa eza mpona ye na bilish BBC topeseka bacourage eza nzela na biso nyonso eza pasi eza volonté Nzambe o Nzambe alobi moye toboya eza te mais aza mwasi moko na Congo nde tozala poto moto akobosana mwasi wana babien fe eleki ebele papa donc soki totiki bana lelo ezaka mpona korendre toujours hommage totiki ye te toza na ye on est toujours ensemble tozobondela mpe Nzambe vraimen molimo ne epema na kimia po azalaki motema malamu baloba malamu ya mutu kaka soki akufi te mais avant ya kufa nga na témoignaki mpona yebisaki na biyaya feti no elekaki kitoko ayebisi biebo feti eleki kitoko na ndimai te bato balingaka te bato balingaka yo kosala ebele fuka bato balinga yo tout le monde aza reconnaissant na yo koza bato mabe ezalaka nango ya mike mais kozaka mutu eza makambo ya Nzambe azwa lokumu me abati ya molimo na ye aza pire epuis tokobosanaka ete ti mokili osila aumela kati na mitema na biso kwa merci totalaka yo twa image sa yo edi témoignage toza te ma ministre ma Pauline Nzongo obema nano ya son homme repose à paix poliwa ela nzala na biso nyonso ma Pauline Nzongo Paris nyonso bana témoignage na ye ça sert à rien koloba ma Pauline Nzongo ceci ma Pauline Nzongo c'est là donc liwa eza nzala na biso toyeka kokabola mawa wana ere bayaka matanga nde yango ere toyekisanga yo moto akufi boye matanga ya te bozelaki yo boye matanga mpo jour bakopanza boye loyenge te boye ambiance moko boye bayebaka famille to ndeko na ntango apasi ya tozomona BBC Nzongo tozomona Emelia Didier Nzongo Arata tozomona Petit Junior toute la famille Nzongo toyebani biso nyonso tokomela kwa famille c'est pas que tokeneka mpo tokena concert to soirée Emelia po voilà toyeba tokende mais na batande ya boye nde toyebaka keno voilà ça c'est la famille siko tokabola mawa mpo tozaka mpe nesengo. Non, mais c'est pas ça, il dit une image. Il dit une image, net yo y a caméra na on attend yo. Donc déjà samedi, tout ce jour le 4 décembre, jour à fête. Dans denga Paris, to yebeli Paris. Et ça la place est belle au kende penza na denga ambiance.
okepe osali ba vie na yo ndenge olinga kosala mais omoni que non eza vanité parce que lelo tokufeli Mapoli Nzongo ma ministre ya biso à Paris pourquoi pas ouais te okabolama wana ensemble yango tozali awa donc nelo dans le bakaka na possibilité kaka ba mes condoléances na ngai na toute la famille famille Nzongo donc on est là et donc son âme est reposé quand on a paix quoi donc voilà Tata Lombi alobi akolemba te akotika biso te tokozala na eti mokolo nzoto mama koya Mbuta Lombi nene ba mwa témoignage na yo et puis na ba mwa ba programme ngo le kandenge nini programme pena mwana pesa bilongo siko pena bien zate par tous de la Corée mais par contre ba témoignage ali bulamu ya mutu tanga za vivant baloba ngo bien ngana loba ngo l'anniversaire nae na so hotel ba vidéo bo mona loba ke a sermo mona malamu a sali sabatu na remercier tanga za kina bo moyo atala ngope a montant ke ebike na ndima e tanga za vivant tanga ba kufi na ndima e kaka mais tous la Corée pour te confirmer nous ba mutu a programme tout tous la Corée tous ça nous a programme tout merci beaucoup. C'était Mbuta Lombi babi Paris et lobby et la maman ministre na ndenge elongo bani balobi ba service papier tu bazalia wa ba kolata be bilamba na bango ndenge ba mesala kolata ba nyonso to sangala bango longo awa vraiment na pesi bino ba encouragement to lembate to la maman ministre timokolo kore koya peut to sala na elongo vraiment maman ministre aki mutu abatu vraiment to kolemba ete to kozana timokolo suka balobi toza bena idolo banda matange banda azanga kate lelo tokomi lelo sa Bourman fala beta na salle o lelo nde toza boye le 25 mais abetite pona mawa pe souci ya bandeko alobi ate mukolo na ye o ya samedi tolela pona kolela maman ministre vraiment merci beaucoup déjà idolo na kolinga soza moi liloba koloba oloba pona balanda pendant sa ngako balanda yo. Merci Edino Image Panza Sango ya Congo yo malamu na oya kakolela na bato bazolela soki pesika osepelaka lelo toza samedi esika on anosaki Paris mobimba ke fale na beta awa lelo le 24 oyo ya Noël bato nyonso bayebi bato bazalaki mobilisé mais compte tenu ya matanga ya sere na biso Pauline Nzongo oyo azali mama ya ba bibiche ya ba gelon azali grande sœur ya ba matsalanga Didier Nzongo ya ba rata Nzongo yango moni ngai Burumani na préféraki na beta mesiki te nazala na matanga na bato nyonso yango moni nde navandi awa nazala na famille mobimba ti mokolo bakokunda biso to reporter concert ezala ti le 31 samedi ekoya kuna yango moni tovandi ndenge kaka freelance bango oyo na vero bango oyo balobaka tolela na bato bazolela tosepela na bato bazosepela yango moni Edino Image nazolela navandi awa na salle bato bake baboite bato bake bambiance bato bake obebeti bamusicien bazobeta lelo oyo moko oyebi soki otamboli Paris mobimba okuta bazobeta me ngai Burumani na préféré nanile nanga concert nalela na baninga ngai nakobeta misiki te mama ya baninga kufi bango bavandi bazolela ngai nazobeta yango moni na ye na ngai awa na matanga esika famille ezali navandi na ngai. Merci vraiment Edino Image yo ozalaka na biso na tanga bisero mpe na tanga pasi eloko tosepelaka na oyo yango wana. Merci Edino Image na lelo nalobaka que l'âme de ma sœur maman Pauline Nzongo maman ministre à Château Rouge se repose en paix, se repose vraiment en paix. Batanga toza kaka awa soki peut changer na zuina nous vraiment programme té na zuina vraiment programme té âme de ma sœur maman Pauline Nzongo et se reposer vraiment en paix. Merci. En tout cas, la minute likamba olobate mais souci ga ya trop.
souci à trop, regret à trop et tout, voilà. Merci. Je me présente Alain Zongo. Donc, ils ont trop. Mais je remercie Nzambe parce qu'elle a mettre à temps à circonstance. Dans circonstance tout au commissaire Nzambe. Donc, Azam maman mora linga iba tout trop. Vraiment même biso tous a choqué famille. Mais bon, par la grâce de Dieu, donc tous a la maîtrise donc Nzamba sunga biso. Tous à la soudé pour que le petit casser a reposé en paix. Donc, Nzambe ba kondana kaete, ba tuna ape Nzambe te, ye mokolo mutu na ye. Donc, ape ça qui paie azui. Donc, tous en commentaire mingite. Merci. Alain Zongo. Ah, Edino. Ah, Lilo Vera qui donc, mes condoléances à la famille Nzongo. Mes condoléances à la famille Nzongo. Dans la Parisien, maintenant, il y a sur la Paris. Oh, il y a serre na biso. Donc, au moins, donc, tu es toujours dans l'élégance pour serre dans l'élégance. Tu dois vérité. C'est à l'ingé Marambo, au moins, il y a bien. Donc, que son homme repose en paix. Bala paye qui bala Paris ba télémi. Le serre pendant que il y a propriété. Voilà. Au moins on doit toujours prendre. Voilà. Voilà. Bala paye. Comprends? Et ce homme repose en paix, ça qui est à bien. Toujours élégance, toujours comme des garçons. Donc pour les amis qui est à moula pour eux. On a fait de sa serre bala paye. Ambi batuki na château rouge tout sera ba moko ba 86 ça donc ambi ba dégueulé quoi ba iba elina ah c'est moi je là bien non pas ça on a biso alors si ba dégueulé c'est là quoi mais pour nga ba souci à tout pour la c'est pour nous donc keba na bacommissionnaire nauti cimetière réunion monene ezalaki na kati ya cimetière na bawei ya monde atie keba na bacommissionnaire matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya Congo, bawei ya Ghana, bawei ya Poto, bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mubule bimaki bale mbongo utaki na poto bale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout biro bafoto ezali okomona bakatalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique
yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto babashe bakiti miziki yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango eza na Château Rouge na nabongisa Château Rouge solution ezwami makambo te oyo balelaki boye totindi boye te donc nyonso ezoleka awa so mpe famille eza na mobulu baza na capacité kozwila police nationale eye mpo esala sécurité levé du corps bato bakomema ngo bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na ndenge ya bien na bakalite ya bien miziki ezali oyo olingi ebeta ya mboka na bino mboka tu bakozwila miziki ekobeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na bafoto ndenge nini elekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tu pepele. Global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge. Okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85. Tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00. Global PM service funéraire Patrick Malavengi Bawei non basepeli.